Azana famille bababouin ye lokola aza trop brutal et trop agressif yango moni tolongolaki basi koto oyo totie na ngambo na bango ye atikali na enclos oyo atikali ye moko na singa to likolo totie basinga ya courant po akwa kosote libanda te. Oui, oui. Madame Nalaï. Madame Laetitia Kazaïla. Ça fait une année tinga na koti boye bako. Na kanisi ke yose ko koti parce que bango ba yebi déjà bato bakota kuna na solo na bango. Et puis baza ba nyama moko ningo zana soki ozana bango mbala ko changer ka ba soluté ba parfum ba savon ba lotion ko changer te. Po mukolo mususu aza nyama. Aza pe lion. Do ayebi kaka ndengo yaka ndenge okota ka basi babiki soki ba moni ba ka mutu wana yo azoya. Oza biloko nzoto toni. Te biloko nzoto ezate. Oza na kati awa. Eloko nzoto ezate. Na vraiment de biloko otindela ngawo. Tabandulu ba kwa mfungo. Ya mwana ba olia. Amu yaka. Merci beaucoup fidèle internaute. Awa toza benga ngo pédalo. Au monde bazana kati mai bazo pédaler bazana ba vélo hein babenga ngo pédalo vraiment toujours na kati ya site ya parc de Mavallée en Sélé hein communément babenga ngo kinga kati vraiment bon mona oza grand investissement hein donc ba paquet ba millions de dollars oyo vraiment ekoti na kati ya awa hein papa Chako Michel Chako depuis les États-Unis je crois bien au monde to kiti awa la parc de Mavallée en Sélé, juste pour couvrir ma image. Pour la guitare abonnée, maramuni les gars na kati ya Mosako Lishako TV, pour la savoir comment maramuni les gars na kati ya Congo. Toyé, n'est to le barra toyé, toyé pour nous faire boulot. Derrière caméra, petit nanga Rénick dans la bureau, petit nanga président, dans le bagano Rénick à ça. Donc c'est-à-dire singa na zate za randeye donc singa na zate yende mutu azalaka o efika confiance ezalaka na yebi ke soki aza wana ata na lali ye penza donc sans faute. Merci beaucoup, je crois bien atikeli bino botala batu baye to avancer kuna bakoyiba te je crois bien bomona mama ba avancer mwa muke boye basoka bino ba pédaler bomoni ha je crois bien ba pédaler vraiment on a kati ya kinga kati ndenge baloba kaka bazo naviguer quoi vraiment ndenge bozomona wana zangai ndenge bomona awa tota na parc ya Mavallée en Sélé ni par ailleurs je crois bien bomona ba mama eza place moko te na Congo oyo omona biloko boye vraiment te basa wana bazokokesoma vraiment kitoko mingi bomona vraiment esala bien na Congo biloko boye biloko boye na Congo penze ezalaka me tona mona wa musinga na bapoto na kosi vraiment tona mona mingi na bapoto me tomona ope awawa biloko boye na brase eza te na brase eza te nakosa bino te na brase biloko boye eza te Oui, oui. Madame Nalaï. Madame Laetitia Kazaïla. Mayo, coupe mayo. Coupe mayo. Ouais. Bokokala boye mapasa.
bazana famille bababouin ye lokola za trop brutal et trop agressif yango moni tolongolaki basi koto yo totie na ngambo na bango ye atikali na enclos oyo atikali ye moko na singa to likolo totie basinga ya courant po kwa kosote libanda te lokola bakaze oyo ya clos na ye za minene totiaki garde fou oyo bozomona oyo garde fou oyo parce que tango batazoya kaso bapusani pemeni babotolaka biloko bato bazala na maboko okoza na telefone ubelipa eloko tokomona maboko akozwa pa kimi nango lokola za sauvage moya ko atteindre ko les états yango totiaki garde fou oyo entouré enclos na ye boye po toza pena moi sécurité pona bato bazwa kotala biso. Bababouin bababouin baza espèce de singe ou baza peu sauvage et agressif yango moni tokangi ndako na bango boye na likolo pe partout tokangi yango totie basi balé koto o kuna gelem o kuna oazolia kuna Marcel baliaka bafruit baliaka presque biloko tout biso petoliaka nde tokabolaki bango na mobile na bango totie bango parce que mobile ya bano beta bango mingi tango azobeta bango tomoni keno akoya ko koboma mwasi tokaboli basi bava na koto yo yepe mobile king totike kuna yewana na coin. Ndenga za bongo face à face na moto eza pe danger. En tout cas ndenga za na face à face na moto eza vraiment peu danger parce que akoko envier na autour za o akomona ngona maboko na yo parce que yo akosala ke o za ngona maboko ndia zo yango pa yebeza nini soki akolia ali soki pe akobebisa pa bebisi na ye donc baza sauvage et dangereux de ba ponaka te ke o moto eloko bote bango para bango ka nyama abebisa bababouin porc épic o porc épic bazaba nyama moko bazaba ba nocturne mingi bango batambola kana butu baliaka na butu basala ka juste na butu mais rarement que au mona na moi boye parce que biloko kolia za déjà wana asamona biloko kolia nde ba ye abimi libanda azolia azanya mamoko kokanga ye bizamwa pasi mingi parce que ba piki na ozomona wana adefana ka mingi nango soki akuta na obstacle moko boye pana ye akoko larguer yango alarguer yango ata lion ata nguma pe akoza na bobangi na ye pe akokosimba ete donc aza nyama menga alia kata mususu bopesa kaye ba banyoko ba patate 12 aliaka pe ba légumes pe aliaka na ye kote pe masapu pale na ye comme ozomona bangona akolia pe bitabe akolia pe ba pastèque tout akolia na azama kote baza deux azaka moko awa nakati azaka moko donc so tale na libulu kuna pendant na era ya moi bazalaka mingi na kati mabulu parce que ba pique na bangona exporta par exemple kasi petango ils chauffer yepe zo sala bien te yango moni lokola tozana période langa mama lili zali abima ba pe libanda azomona na ndenge to mona yeboy azana mwasi te azana mwasi azana kwa yemo tomoni wana butubana mona nde piton mona tozana ye awa ne sika na tozobenga ngo ezali neti minizo donc minizo esika ya moi tokotama banyama mais oyo eza ya safari tokokende bakotala ngo kuna bisobe parmi na banyoko tozana bango awa piton oyo ndaza ya munene donc azo peser 60 kg azana 5 mètres ya hauteur bondenga za boye topesa kaye biloko kolia pendant kaka 1 mois parce que le corps bazaba reptile bazaba nyama oyo baliaka penza na nature mingi te akosala peut-être 1 mois et demi alite pona bango za promete mais topesa bango chaque le 22 ya mois nde banyoka nyoso tout topesa bango biloko kolia bonaye lokola komi boye tokozwa lapin moko topesi ye amelie apresili mais tokopesa ya kokufa te topesa ka lapin oza bomoy nde aliaka bomi ye moko a étouffé après amelie. OK oui ba oyo bomoni wana eza ba lionceau na biso tozala bango baza 4 eza tobi ba lionceau parce que baza no bana mike baza ba bébé ya inane donc na munene wana nande bozomona bazolia wana bakokesi ata inane de baza ba uto kokisa inane calamité de baza ba lionceau tozala mibale awa na basi mibale donc mwasi moko kumena ye Ekima mwasi musuku kumena Mariana mobali moko kumena Simba mobali musuku kumena Romeo donc o ezali premier naissance na biso à partir à parc de la vallée de l'Ancele awa balioso monaki mama memaki bango tango bazaki na bana mike ndele lone bakoli balongoli bango kono bakoli si bango tozotala nano première expérience est-ce que lion akoko vana na motosika moko à la nature ou bien dengeni moko auchokota na kati voilà lokola bazalo na âge ya inane donc totiki bango nono awa total au fur et à mesure taba ko ça 2 ans 3 ans 4 ans to bona ke danger moko ezate wana problème ezate to ke lion soki avandi na bato mingi comme domestique donc to kotika ye à liberté mais le corps bazalo kaka ba lion tozo sala ba précaution makasi baza na kuna na kati lokola mutu boko moko azokota pesa ko biloko nde tozo tala nano ndenge nini bakoko évoluer na bato nde bango donc ndenge ya coach wana d'abord mesana na ndenge ya coach wana parce que ye aza mutu moko le sel au jour premier jour ba botamaki
balongoli bango epa bamama na bango ye nde abanda kovanda na bango azopesa bango biloko ya kolia bazolala na mbeto bazosakana kino mpe lelo nde bomoni wana apesa bango biloko ayaka mpe asakana bango azwi liboko na ye atie na kati bayebani bazosakana apres bakosala ye eloko te akokogangela mpe bango yo tika ayoki mpe ye atiki mpe ye en tout cas pour le moment dega nano eza te na mpe tomoni eloko moko ya mabe te mpona balionso mais pour l'instant soki nga ndeti nga na koti boye bako na kanisi ke yo soki okoti parce que bango bayebi deja bato bakota kuna na solo na bango epuis baza banyama moko ndenge oza na soki oza na bango mbalambala kochangeaka basolo te baparfum basavon balotion kochange te mpo mokolo mosusu aza nyama aza mpe lion ayebi kaka ndenge oyaka ndenge okotaka basi babiki soki bamoni baka motu wana yo azoya wana motu na biso mais eza te mpo na biso nyonso tokovandi awa ke tokota kuna na kati eza momesano te parce que aza grand prédateur. Ok, merci beaucoup. Merci. Le roi de la forêt. Le roi de la forêt nde ye wana Donc étranger okota kuna te. étranger soki okoti kuna ake kuna papa yaka koto oyo te baobima te owa baolia o baolia ngombe ya akisologo Yayo, ozo filme te. Pesa esa niko aboyi pe aboyi ni. Oza na biloko ya nzoto Yo ite yo ko foko te. Oza na biloko ya nzoto Loko za msaka te. Papa. Msaka te oza msaka te. Papa. Na bien, oza na biloko ya nzoto Papa. Oza na biloko ya nzoto Tony. Te biloko ya nzoto eza te. Oza na kati awa. Eloko ya nzoto eza te. Na vraiment Filme ndenge bino. otindela ngawo. Monde baolia. Ok, ici nous sommes au niveau du vol du faucon. Donc c'est la plus grande tyrolienne d'Afrique. La première étant à Dubaï qui fait 2,7 km et celle-ci fait 2,3 km. La précédente tyrolienne qui était le record d'Afrique était celle qui était en Afrique du Sud à Sun City. Elle faisait 2 km. Alors, dès que les visiteurs arrivent, ils passent à l'accueil. À l'accueil, ils sont équipés et puis ils arrivent ici. Ici, on va leur donner toutes les mesures de sécurité. On va les coucher sur ce lit métallique et puis on va le monter. Ils vont mettre leur harnais. Une fois qu'ils ont ils ont déjà mis leur harnais, on va les attacher sur le câble qui va descendre. Donc il y a toute une procédure qui se met en marche. On vérifie avec l'arrivée si tout est en place, si on peut lancer la personne qui va faire le vol du faucon. Donc ceux qui sont en bas nous donnent le go, nous disent ok, nous sommes prêts à recevoir la personne qui va faire le vol du faucon. Alors ici, on apprête la personne, on lui explique ce qu'elle va faire et on se prépare à la lancer. On rappelle de nouveau les personnes qui sont en bas. On leur demande, ok, nous allons lancer maintenant et on fait un décompte. 1, 2, 3, 4, go. Et la personne est partie. Et quand elle part en position couchée donc et elle fait un vol tendu du faucon jusqu'à l'arrivée. Elle va dépasser l'endroit où il y a l'ascenseur qui l'attend. Et puis elle va revenir et là on va la descendre et puis lui enlever le harnais et elle aura fait le vol du faucon. Le vol dure à peu près entre 75 et 78 secondes. Donc c'est plus ou moins une vitesse qui va entre 120 et 140 km/h. Donc voilà, c'est quelque chose de très émotionnel pour les gens et ils apprécient de voir en tout cas cette nature en la survolant. Voilà. Okay. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci.
peux vous donner les caractéristiques aussi de... Oui, oui. Donc la tour, elle mesure 24 mètres, le câble à 2400 mètres, donc il y a un dénivelé de 310 mètres. Ici, nous sommes à 690 mètres d'altitude et plus bas, nous sommes à peu près à 320 mètres d'altitude. Donc il y a un dénivelé qui fait qu'il y a cette pente et qu'on peut descendre à cette vitesse-là. Ok, voilà un peu. Okay. Merci. Les autres attendent à l'arrivée. Ouais. Pour mon vélo. Vous voyez. Merci. S4 pour 011. S4 à l'écoute, c'est 011. S4 à l'écoute.
011 position. 011 position descente Kisangani. Ok, ok. S4, S4. Centre de Beaufour. Safari 16h30. Vous pouvez noter. Personne. Salim Boyo. S4. Transfert. S4, S4. Singapore S4. À l'écoute S4. Vous mettez 8. Coach. Ok, merci. S4, S4. Avec qui est commandé pour Safari. 011 position. Mouvement sur la milieu de mouvement. Safari 0 à l'hôpital. Le coupé 11. Lobby 011 des hôpitaux. C'est ça que je voudrais m'attendre. Quand il m'attend, c'est là, il bosse à la peau, selon moi, déjà. F4. Ok. Oui, nous avons 11 familles Mbongo, 16h30. 11 familles Mbongo. Ok. Excusez, famille Moyo. 7 familles Lukama. 7 familles Lukama. 8 Vita. Ok, bien combien? Ok, défendeur 9 places. 4 Benedicta. 4 Sylvain. Défendeur 9 places. Ok, bien combien? Ok, dès que 011 est là, tu lui demandes, il avait tous les papiers. Je ne sais pas pourquoi il ne vous l'a pas remis. Ok, bien combien, monsieur Top? Défendeur, ça va venir, qu'est-ce que ça m'a dit pour ça va venir? Qu'est-ce que je vais faire?
09 Kids qui s'en pour Tigé. 09 Kids qui s'en pour Tigé. Position 05 descente Bandera. Position 05 descente Bandera. Verger. Ah, toi, je vais te donner sur Position 05. Position 05. F4 à l'écoute. C'est de la famille Moyo, 11 personnes. Entrée sur virage, 03, entrée sur virage, air qui s'en va, 05 position. Avant la 4, il est déjà tout. Ok. Vous répondez? F4, est-ce que tu as le papier de la famille Moyo, 11 personnes? Oui, il est listé ça dans la liste. Mais c'est parce que je n'ai pas reçu le bout des papiers que vous donnez au touriste. Je n'ai pas reçu ça. C'est un devoir. Bien copié, copié. La famille est déjà simplement Bandera. Neuf descente civile, 09 descente civile. Descente Pantera, 03 descente Cosi vers Granale.
Là, c'est déjà tombé. Virage Mike, 03, virage M, vers Xamalé. 03, patron du Bolsonaro. Côte virage Mike, position nae. Il peut déjà écouter de la côté virage Mike. Angele. Ok, merci boss. Regarde comment c'est. Yo, toi, je suis dans Safari, bientôt, le virage. Ok. Regardez, Safari 1, 09, virage Mike. Safari 09, Safari 09, défendeur. Tout comme au cours. Ils ont là. Ils ont ma vitesse. Détail, copier des 05. Zéro copier des 12. Allez, qui déjà? Itu saya di Paris Mahal lagi kita rasa.
des clients qui arrivent, on ne peut pas directement tout le monde le faire passer. Donc ceux qui viennent accompagner pour voir le spectacle et puis ceux qui veulent le faire et tous ils viennent ici, ils vont voir à partir de là. Et à partir de là, et donc il y a d'autres qui attendent et puis il y a d'autres qui peuvent prendre quelque chose le temps que les clients arrivent sur place. Pour arriver là-bas, il faut combien de minutes? Ils font normalement 2 minutes. 2 minutes pour arriver. Oui, 2 minutes. Il y a 15 minutes. Le temps qu'ils font de manœuvres et qu'on les déshabille, donc ça prend au moins 2 minutes. 2 minutes. Oui. Là, c'est combien de kilomètres? 2300. Mètres. Oui, oui, mètres. Donc à peu près 120 kilomètres. Oui, oui. Oh, 2300 mètres, le câble de 2300 mètres. 2300 mètres. Oui, oui. Oh. Là, c'est combien de kilomètres? 2300. Mètres. Oui, oui, mètres. Donc à peu près 120 kilomètres. Oui, oui. Oh, 2300 mètres, le câble de 2300 mètres. 2300 mètres. Oui, oui. Oh.